wafako mulopwe wafako mulunda Kabakiba wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo mafuindi bakuyuke wilezawa moto sengayo Yesu uzogana makasi na komite na wala Paul ndakanga na micro makasi Yesu na sabe somo ngoko le toma makasi tombo la ngoko na yo kaka koleka ngai
La ville est salée, le téléma, tellement. Yes. Zamalinga agir sikoyo. Yes. Toujours mettre ma maboko na biso bien aimé. Ah. Toujours c'est na moto na nzam. Et qui t'a sikoyo. Et banda ko tumba racine nyos ya maladie. Yes. Et banda ko tumba parce que même délivrance ya ko eza maladie pas maté. Ça va nous na nzoto na ba tchabo tutu yo ko balate. Ba tchako ata o balo ko bota te. Eza corps na il faut sa délivrance. Pendant aussi sa classe moussala tête. Alors, moto na nzam. Et banda ko tumba. Ya, na tourner la gauche. On tourner la droite. Faut se c'est un moto na nzam. Et dit ta psycho. Et puis ma maladie. Mauvais sang. C'est là. Et c'est que.
Alléluia. Yes. Yes. Nous ça va dire celui peut-être dans nos là. Si ma place aux là. Si vous avez la si ma place aux mais si vous avez la tombe là, parce que les ambassades qui ont visité, les ambassades qui ont simioté, Zambe oyo tchema polo oye olukaye oza awa aza azo visiter yo. Yes. Na kanga misuna aza pona ko visiter yo. Voilà, maboko no liko. Kanga misuna na yo la sujet ko. Kandi mo tombo maboko osukisa molimo mo santu. Bible za koloba nzoto na biso eza temple ya saint. So soki maladie evanda na zoto na yo, c'est que nzoto ne comme temple ya maladie. Mais lelo, ozo réclamer molimo mo sang, akota na zoto aval. Oh, soki Saint-Esprit avali, alaka cohabitation de avant na la maladie c'est impossible. Alors ozo kane pa na zambe, kosenga molimo na ye, akota siko na zoto na. Alors on a tout ya mabe, ozali contre ya ye, o kozana zoto na yo, abana ko bibisa ya bon, on koma normal na kombo na Yesu Masia, bana ko beleleba, bana ko beleleba. Bonela. Kada ne ozo déclarer, les Saint-Esprit pas les gars, azokota siko yo. Alléluia. Les Saint-Esprit sont les gars siko yo. Visiter yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ile boshakala baba. Ana kosenge bwana ye. Ana kosenge bwana ye. Ana kosenge bwana ye. Yesu anabotunda ndama na dinamsenga. Alo mola yo kele sente afanya. Haleluya. Nalobia afanda. Yes. Akota na soto na yo. Mungu santo na jambe. Ebika ndio simple sosobela. Asopiki sayo. Asopiki sayo. Asopiki sayo. Haleluya. Dieu a invoqué le Seigneur. Le Seigneur te visite maintenant. Et il te guérit. Il te transforme. Il te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Je déclare encore. Ton corps est devenu saint. Comme l'Esprit de Dieu habite en toi. Que le miracle s'opère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as pourvu aux besoins de tes enfants. Et je vais faire le service de l'eau. Mettez-vous. Yaka na mai na Yesu. Yes. Na simba ya ngo kaka isiri. Na simba kaka mai na yo wana. Gaina bela mai ya bomo. Pona yo kapusali susuti. Yesu azali mai yo ya bomo. Yesu azali mai yo ya bomo. Gaina bela ya bomo. Ona yuka busali susuti Yesu azali mayu ya bomo Yesu azali mayu ya bomo Ena mena ya bomo Ona yuka busali susuti Yesu azali mayu ya bomo Yesu azali mayu ya bomo Kaya mela
ya bomo wana yuka busa isusuki Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu ya bomo Nena mela ya bomo wana yuka busa isusuki Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu ya bomo Nena mela oh ya bomo wana yuka busa isusuki Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu ya bomo Nena mela ya bomo wana yuka busa isusuki Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu ya bomo Au nom de Jésus. Maïno soga na simbi. Option ya zambi elata ya go na kobo na Yesu. Pouvoir divin Yesu apesanga. Marana ikomikisi. Omela oja guérison. Omela oja délivrance en soko na yo. Pe makabe fugwa même finance affecté na déclarer na kobo na Yesu. Amen. Amen. Mais là aussi. Ce moni azali opesi ameni a Jésus. Nena mela ya bomo wana yuka busali susuti Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu ya bomo Nena mela ya bomo wana yuka busali susuti Yesu azali mayuyu ya bomo Yesu azali mayuyu offrande na yo sikoyo. Bible nous dit dans Actes des Apôtres que les gens amenaient leurs offrandes et leurs dons et les déposaient au pied des apôtres. Nana nous dit amen. Amen. Si ma offrande na yo, 10 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs. Si ma yo loba na ke ofungwana. Ya ko déposer ah na sa ma kona kai. OK. Nzambe a visité yo. Nani kenzambe nde mutafungolaka nani akokani na yo masiya zambi nanga nani akokani na yo masiya bolingo nanga nani akokani na yo masiya papa nanga nani akokani na yo masiya eyano ofingaki moto te yibaki moto te okufiliwa ya soni nyonso wana mpona bika otongaki moto te otiolaki moto te okufiliwa ya soni nyonso yaka nango depose o nani akokani na yo masiya nzambe nanga nani akokani na yo masiya eyana nzambe afungola kozwi na bino nzambe abelire bino nzambe awendre bino nzambe aguérir bino apporte la bénédiction financière matérielle spirituelle et physique et fungwamela bino pour vivre grâce ya ngolo Yesu ngolo Yesu asepelisa bino koleka bambula bomoni pasi nzambe ayeba kokonsole bino yazali le consolateur de cœur brisé nzambe abalisa nzambe akotisa nzambe akondisa nzambe aguérir nzambe agir na vie na bino pour vivre vie à excellence au nom de Jésus. Nzambe na nguya oya sala likolo pense ye wana azwa bino en charge ndenge papa azwa ka charge ya bana na ye au nom de Jésus-Christ pour vivre ngolo maloba ngala ela bazoko na bino amen na kombo na soba amen amen loboko nyonso emati likolo esengi secours epa na nzambe lelo nzambe asunga nzoto na yo lelo nzambe asunga ame na yo lelo nzambe asunga esprit na yo au nom de Jésus-Christ apporte la bénédiction financière, matérielle, spirituelle et physique fungwamela yo maloba na ngai elata nzoto na bino na kombo na Yesu amen amen. Que Dieu vous bénisse.
wavako mulopwe wavako mulunda kabakiba wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafwindi bakuyuke wilezawa moto sengayo yo 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 senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo senga yo